Afrique ils sont souffrir. Alors bato lukola ba Joseph Kabila, ba Paul Biya, banani ba Denis Sassou Nguesso, banani Omar Mbongo oyoyo, Omar Mbongo. Na ba président misusu bazo freiner développement en Afrique. Est-ce que prophète Bruno Boaz nengo sola mamba politique na TV? Yo pozala na ceinture na yo. Yo pozala na bakonzi moko boye soki lelo eyindi ndenge komi boye oyo bango pe bazwa le devant koloba ke non yo zalano awa tika biso moko to bunda po bato ebele baloba makambo politique na TV bana bato babundelaka bango prophète. Na gouvernement mobimba ongana yebi ce sont des traîtres, ce sont des aventuriers, ce sont des escrocs ko banda na moto ko bana chef de l'état tinase moto aza honnête wana azate bango nyonso bazonyo ko la Congo na lutte nanga eza non pas seulement contre Kabila mais lutte nanga eza contre Kabila na ba crik ya bato nyonso to basangani na epo bazongisa Congo sima ba mwana semi wana baza ba faux congolais. Mwana semi aza assoiffé d'argent, aza na besoin en bongo, aza na amour en bokote. Na yebi ke Yesu ayebi singa ke Kabila matakita akolongwa na pouvoir oh, et puis je crois que avant le 30 juin koka makamba makase koleka na Congo awa. Amoso na bimisi mbeli po atianga lingaki vraiment to bolanga na kingo tango alingeto wa na effet nazo tourner ngana mona ki angolo kwa likofi parce que za ki molili tango nazo bimisa likofi wana o za ki mbeli na sentu que mbeli e kotinga na loboko. Azamwana motote o akosangai abongwa ni pete boa wangata zambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi Masolo ya Mboka. Après 3 ans d'existence, les Nazariens TV, autrement dit LNTV Bilengia Bonzambe Bisike Fanda Kaka, vous propose encore une fois na Bilengia Leloyo Masolo ya Mboka. Dans l'ensemble Bokolanda Yango mingi, pas avec moi, mais avec votre frère. Humble serviteur en abino, Justin Kwangin de l'image en profil. Masolo ya Mboka, rubrique Bagisami na kati ya www.lenazarientv.com et ça pour informer, ko réinformer, ko divertir bino. Lokola mo mesano neto mesana, ndenge pe bino, bozwa biso, lokola ba partenaire officiel bato bandima ko vanda ka libosa ba ordinateur na internet na bango po balanda les Nazariens. Rubrique oyo pour nous repérer des informations à sport, la musique, la théâtre, la cinéma, la culture et art, social, peignons et même éducation. LenazarienTV.com LNTV cette fois-ci, c'est le savoir-faire. Masolo ya Mboka. Nous sommes bel et bien chez vous, comme vous chez nous. Les Nazariens Télévision, Sitoyo. Autrement dit, de la Messana Rolobezana, vitesse à l'issa, la fibre optique, et puis Simbo Tenabande Cognon, Sobaza, de partout, Afrique du Sud, Paris, France, États-Unis, pourquoi pas, Nabukanga, Lonzo, Naba, Congo, na Équateur, et Sika Prophète John Ngefa. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission, Masolo ya Mboka. Émission où Tolobela Kaba actualité, à Villa Kinshasa, et pourquoi pas, Yaba Congo, Mobimba. J'ai reçu pour vous aujourd'hui un homme dédié, lui, c'est le prophète Bruno Boaz, c'est donc avec lui, Ndetoro Solo la problème ni ne comme lié, Ndetoro Solo la, est-ce que, Azobela, est-ce que, Ndetoro Mekako Solo la, toi, va problème ni ne comme le prophète Bruno Boaz. Mais rapidement, nous allons prendre un élément à côté de la régie et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Kasemoko bapisaka na moto yolingi ngana zima na pesa na masia wazali kita moto kati ya motema
oleki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisi ngai oyo ozali mpo na ngai natali somo ya bato te kasi monene na yo masiya Je sais que cette belle musique a fait plaisir à la humble servante de l'Éternel, députée à Parlement Céleste, Maman Tiffany Mokwa. Bah, bon voyage toujours. Pourquoi pas dire un grand merci na ba les amoureux ya masolo ya mboka. Ndenge na uti koloba toyambi prophète Bruno Boaz ndena ye to solo la problème nini et comme lié abenga biso na tongo ya lelo prophète Bruno rapidement bonjour. Bonjour mon bien-aimé, bonjour na ba auditeur surtout ya les Nazaréens. Nzambe azo sulu kumundenge komi awa epi ndenge a permettre tokuta na vivant pona kosola na tina na lokumu na kolo. Prophète Bruno Boaz tozui appel na tongo o ebisi biso ozalaki agressé expliquer bana nzambe bazola na komi nini. Agression ezalaki réellement omoni musala oyo tozosala na part ya kolo tozana bitumba makasi na bato ya mitema mabe bandoki o bazobundisa Congo tozape na mitumba makasi na ba serviteur ya gege oyo tozo dénoncer jour et nuit. Alors na kati na ba makambo na yo surtout comme komami on frappera les bergers et puis les brebis seront dispersées. Tango biso tozo se pointer devant ko dénoncer makambo nyonso et puis nzamba établir biso sentinelle to lobi to ko kwisa couronne na musala o nzamba bengi biso to sala te bango pe bazo sepela te bakolu bazo luka biso na ba manière nyonso. Problème ezalaki ndenge nini ozomona loboko na ndenge ezali omoni ndenge evimbi pe ozomona ngo malamu na super choc munene na mukongo awa ezalaki ndenge nini na butu na kendaki église pendant intercession toke ko bondela tango to sisi ko bondela tozomata na moni fule bato groupe ya bato moko batelemi pembeni wana bazomela makaya bazobeta masolo. Bon, ngai na leki na ngai na kipaki bango te oyebi nazalaka na moyen de transport et actuellement natambola mingi na ba autostop et tout comme ça. Na ekoleka. Koleka ndenge na leki na komi mwa musika nazo virer po nazo atinel moko na bimela na senti ba agresser nga na mokongo. Tango nazo tourner mbala moko na moni mususu wana je doutais déjà que cause ba kuluna de parce que ba kuluna basela ka ba machette. Mais bango bazalaki na ba mbeli ou eza pointu sûrement pointu sous forme ba baïonnette militaire. Amoso na bemisi mbeli po atianga lingaki vraiment to bolanga na kingo tango alinge to na effet nazo tourner ngana monaki yango lokwa likofi parce que ezaki molili tango nazo bimisa likofi wana o ezalaki mbeli na ceinture que mbeli ekotinga na loboko donc na benzi j'ai compris que eza agression et puis ils sont armés. Alors on a défendu que Dieu merci parce que ningi bolanda va témoignage nangana les Nazaréens dehors en vente comme akosela nzambe na sala sport pe na avancer moi makasi. Bien sûr que totika kisime un sportif notion école aussi les na mutu te surtout que se défendre wana za devoir sportif yonso. Na se défendre qui makasi na arrivé comme maîtriser 3 personnes parmi les 5 et puis moko azwa kishok makasi mais na kamwendenge a s'échapper akimi na mususu wana vraiment na arriva ki même ko toucher te tango amoni baninga bazalaki neutraliser akimi aki nazalaki blessé na choc na mokongo makasi. Alors j'étais obligé à se diriger vers le commissariat le plus proche. À ce temps-là, on a un commissariat le plus proche. Bah, il enquête bazu bateau wana bake bazu bloc comme ça asali musala ni akoye ko sala sili balobi etana bangona ngayon se photo ke d'hôpital to ke na hôpital nde ba soigner biso ndenge ozomona même image ndenge babande ko soigner sali na kanisi ekolekana nde même ba sa pansement. Donc pota oyo eza sûrement profond ozomona loboko ezano ya kovimba. Donc c'est comme ça nde baeki na ki kozwa traitement comme ça esenga na zo signer mingi parce que c'est constant lobby oya mukongote me pota oyoyo
na nini misisa nini luboko mibale et katani yango na bande ko signer continuellement abaki na fanda kuna pesi ba kiswe ko akera ko pesa calma tout consommation nécessité na kene na ba hôpital ya minene lokwa ba nini oyo CMK tope ba ngale mato nini oyo clinique université po batala ngo po tango déjà solo ba misisa mibale katani c'est-à-dire et ko créer problème à malformation yangano moni na benga kibino na tongo po na loba na informer pe bino si c'est possible boya ko filmer bango ndenge bazakipe na hôpital. Prophète Bruno Boaz okoma ko dénoncer anti-valeurs en cas na masolo mboka toza lutte contre les anti-valeurs. Est-ce que ils a fait tende okoma usola mamba politique na internet to neni l'air yo ozaki agression wana après na batongo bokota la bilongi bato wana baza bakuluna baza babirode bomoni bango ndeni. Logiquement parlant le quoi vrai congolais pe un intellectuel pe mosali ensemble na ba information na jango na tongo baza bakuluna te. Pourquoi? Parce que tant comme ça zo déclaration na azu déclaration nga abandi ko soit ba identité na bango na moni comme ça akamoi pe ayebisi mutu mususu wana ayebisi ke mes garçons azana chance. Alors j'ai déjà compris. Natongo oyo ce qui a fait que je puisse comprendre que ça va koluna tezani ninde komoko ayembango a informer ngalobi pasteur moko agresaki azawa yewa na ngito solanai nga déjà na la question na confiance à mototé alobi te pasteur ya katango nae ayebisinga ke luka moins au se déplacer. Pourquoi? Parce que bateau wana o bolite kina bango baza bakuluna te batine bango mission a boma mais lokwa est raté ba otinda mutuka moko ko ya ozona bango ke bokende po bazwa déclaration na binosi boki ozana risque ozonga te po mutu mususu bokende bobundaki o akimaki bakimaki mibaleti na ndimi alobi e mususu moko wana situation ne za bien te alors babi oza teti fo bakeno kuna baloba bokende ozwa déclaration na onde ozonga pona soin na bango nyonso mais so boki kuna oko zonga te. Effectivement, on s'est retiré. Tant qu'on a eu quelqu'un, on s'est retiré. On a fait quelque part. Et puis, on a mon type propre pays. Na chikaki angwana na hôpital. Do bayozi langa baebi ke abimi akoya pour bazo abiso wa kene kozo déclaration abiso. Alors comme j'ai été déjà informé que batouana bakoya eza bato na bango bazozwa, j'ai compris que eza bakulu na te. Alors nazo suspecté de côté soki ezali ba makamba politique to solaka te fo eza bato ya gege mena action wana. J'avais vraiment compris que eza bato ya gege te mais il faut eza ba makamba politique to sololande parfois bakomi ko lukisa biso so bazo lukisa ngana mane wana bazo sa erreur. Pourquoi? Parce que bakoki kotinda ba amateur ndenge wana baya ko bomanga eza impossible. Ngana zali maître bien formé et puis j'ai été formé naza formé naza na capacité on surtout à cause de se défendre ba amateur ninge wana ezalaka que za musala nzambe te bange ko zwa bango bibembe et puis bakimaki pourquoi il fallait batika la babo manga parce que batine bango babo manga dès nazoka ki premièrement pour eza butu deuxièmement pour bayaki na mokongo na yeba kite me face à face bato lokwa bango wana même ba ese quand ba kokanga eza facilité na ese bango s'ils ont besoin de moi ba benganga officiellement na koya to solo la mais soki bazo lukanga na ba place au troisième fois nazo agression yango wana troisième fois je garde silence troisième fois yango mais pour prochainement tango bakotinda bango bakoyeba ndenge okoma nayebi ke nzambe a permettre na kufa te mais ba action bango bazo sala ezo sepelisanga te wana bazo luka ba polémique na mboka. Siko prophète Bruno Boaz permettez-nga na tout na yo question yo lelo toza dimanche mokolo fallait yo mosala nzambe yo zala na église ote ali loba nzambe mais aujourd'hui contre-temps par rapport à il y a accident pardon siko yo est-ce que otiki makambo ya ko dénoncer otiki makambo ya politique na TV to ndenge nini po eza makambo ya politique yo nde ekomi ko sala ba makambo boye ozomona te soko continuer boye o et au banda ko empêcher ko zala mingi na église. Question est claire mais le problème est que tant que kimia Congo izongite na otikale na on continue ko loba moto moko apekisanga ko loba tina Congo te mais pendant que bana nzambe bazozela
prophète Bruno ate abiso alobela biso maloba nzambe politique comme yana ba makambo boye vraiment okoki kotika na yo pe prophète logiquement parlant ndenge tosolaka no na masolo ya mboka eza vraiment politique te mais na denosaka yango na qualité ya prophète eza toujours moko ya mosala ya nzambe nakotika yango te pourquoi parce que na église je ne suis pas seul. J'ai des pasteurs formés et puis bah c'est qu'on a batebele bazali et puis na kabola kamusala. Parfois na zakana Kinshasa awa même un mois na te akate na sali qualité ba serviteur wana te ba fan de la cachere inane mobimba yimo kwate apo azoluka mbongo mabunza za mutima munene te. Ngabana na zo former bango na zo tikela bango tamingi basala musala pona observer pe na former bango lisusu parce que vision na ngezali délivrance ya Congo pe délivrance ya christianisme. Parce que na Congo awa tozana deux problèmes eza majeur délivrance ya mboka pe délivrance ya christianisme ba grand pasteur ba trahi ba nini politicien pe ba trahi Congo ba grand pasteur ba trahi christianisme donc tozo lutter ko restaurer to mibale musala wana tu na kosala ngonga moko te yango mikolo oyo na année oyo ya 2017 na lobaki vision na nga église mun mebayebi na baki vision na nga mingi na ko se baser non pas na marche ya église mais plutôt na délivrance ya Congo na kotika yango te papa au contraire tango bazo agresser nga boye ezo lakisa ke musala o tozo sala ezo monana na ko continuer mais na yebi kenzamba yebi sanga de bagazana accès ya ko bomanga te ba bomanga te je vais continuer à parler pe ba ko sala nga elo côté ba continuer toujours kotinda ba amateur na bango batindi bango déjà troisième fois ngo tout bazo échouer mais quatrième fois na yebi te. Parce que l'obi na salaki irait boza irait parce que c'était la nuit. Si ce n'était pas la nuit, ngamoko na linga ki pendana filmer bango. Na filmer et puis prochainement au bakoti na bango lisusu na ko pardonner te na ko filmer bango pe na ko filmer bango sous torture na ko torturer bango ba ko dénoncer avant de na pekisa bango na l'état parce que dans la capacité à ko maîtriser na ye na place moko za isolé na torturer à dénoncer son nani atinda kiyo pourquoi sali bwepe na publier yango ko sala ngelo côté na ko bima pe na Congo te pona intimidation na bango na ko bima pe na Kinshasa te pona intimidation na bango je suis là je suis avec eux ba mata moi je suis congolais du père et de mère c'est mon pays bango ba étranger wana ba kotika mboka o me ba kokoko intimider ngate et puis je ne sais pas les qualités de ces serviteurs là ou tout qualité ya bato wana ba konropa ka bango na mbongo po ba lo bate nga mutu moko te ko kanga munoko mutu moko te pa ko sala nga mabe na mboko je suis congolais dans mon pays et puis je défends mon pays on a zo sala les légal même nzambe ayebi ke za droit na ngai fona lo ba yango prophète Bruno Boaz koyoko koloba clique ya bato wana na tango oyo batindi pe jeep na bato na bango batindi jeep po baya kolanda évolution ya bato na bango bazwa yo na bato na bango boke na bureau quelque part eza réseau moko. Est-ce que prophète Bruno Boaz nengo solaka mamba politique na TV yo pozalaka na ceinture na yo pozalaka na bakonzi moko boye soki lelo eyindi ndenge komi boye oyo bango pe bazwa le devant koloba ke non yo zalano awa tika biso moko to bunda po bato ebele baloba makambo politique na TV bana bato babundelaka bango prophète nga mwena zala na mutu moko tu na kati ya gouvernement ke bakanginga bonga défendre nga ezate pourquoi parce que na gouvernement mobimba o nga na yebi ce sont des traîtres ce sont des aventuriers ce sont des escrocs ko banda na moto ko bana chef de l'état tinase moto aza honnête wana azate bango nyonso bazonyo ko la Congo na lutte na nga eza non pas seulement contre Kabila mais lutte na nga eza contre Kabila na ba crik ya bato nyonso to basangani na epo bazongisa Congo sima lutte na nga eza lifo bango nyonso to ba déposer arme ba déposer batika bokonzi wana bato misusu ba mata basala mosala na ko salien na bango te en pas Jésus Christ on a teli mutema na zana mutu musu na tela ka mutema teke si le loka des problèmes aya défendre nga pa bemisanga non je n'ai même pas le temps ni le petit moment ya koluka ko sala moi relation na autorité moko pote soki boya défendre ngate moi je ne suis pas un politicien je suis un homme de Dieu je parle de la part du Seigneur même aux en capacité au bomanga au bomingai na kelo la ou gagner loko moko te mais tant que na zano na vie na ko continuer ko défendre Congo mais soki moto abominga makila na nge ko ganga lokola makila ya belle et puis vengeance ko ya toujours na banga ke loko te na zapi na temps ya ko soigner relation et puis je n'ai même pas confiance à eux. Sikoyo sopoke na biwo na bango tamuso eza baje na bango sikoyo osala nini oko porter plainte oko funda bato wana
au sala ndenge nini siko ndenge ba faire ngo komi boy prophète mais basali erreur parce que makila na ngai sopani makila tango sopani benzambe abenga kanya lobi kanya eloko nini osali na ndeko no Abel makila na ye egangi kobana seti na likolo na porter plainte na zwani soki na ke porter plainte to na continuer kolandela c'est pour perdre mon temps. Est-ce que na mboko justice ça mboko justice ça te so kokende kotambola na tribunal tope kotambola c'est inutile na kende koluka bango les vrais plaintes za makila na ngani sopani et puis musala ngana zo sala na osango na compte ya gouvernement congolais mais na compte ya gouvernement céleste, c'est-à-dire l'ole ko récompenser ngape l'ole ko venger makila na nga. Prophète Bruno Boaz ndenge ba prisonnier ba kimi tozwa ki tenter au sala émission na yo mais constate au sali eza Congo to comprendre j'ai mon boy commis après un mois problème mon boy bimi na mboko on dirait peut distraire bateau peut distraire population quelque part bino basala nzambe batamaele l'air bo vandi bo tala que non j'ai mon commis na Congo ya distraire population ya créer ka ba blo mo bo makama ba fulu makama mituka makama ba prison boy po mona ntema ngozo mona na te oh akebata masoki wapi bilo mo ndengwana mais là bo comprendre que politique mboko ekomi G pona ni koluka kokene na ba mécanisme msute ke makamboka ya ko dénonçaka ba je na bango o ba komo sala po o ekomi ba je mwana seme na Kabila na ebisa kibino ke Kabila zo fait endormi bato pour rien nini nomination ya ba ministre premier ministre wa zotia wana aibi ke eko abouti na rien azo distraire bato pour aumela na pouvoir. C'est ce qu'il fait. Yo moni est-ce que l'ani tango bakanga ka mona sem. Est-ce que mona ngana saela ngo émission. Mission no to lobela ngo te na boya ko lobela ngo même évasion mona sem ndenge salemi. Yo moni ngana lobela ngo. Mona sem aza faux politicien. Ngai na zana temps ya ko défendre ba politicien corrompu te. Mona semi periode moko nani oyo alingaka kofinga mingi boketu premier afinga kaye. Pourquoi? Parce que akota kai pa Kabila basololi tango abimi aloba ouvertement devant ba presse nyonso ke batike la Kabila nini 3 ans ya transition ezaka une chose comme ça. Pourquoi mon ancien aloba makamona? Parce que Kabila prometaye mbongo pe poste de premier ministre. Mwana se mitango amoni azumbongo anate nde abandi ba manifestation ya bonganga nae bundoki nae biloko ya azosala azobundela Congo te. C'est ça? Mwana se azobundela Congo te, mwana se azo intimider Kabila po azo mbongo nae o Kabila prometaki. Donc ba mwana se baza ba traître baza parmi bato bazoteka Congo. Wana za ba théâtre ba aventure. Nous ne pouvons pas défendre ça, papa. Ngalit nangani na salaka motopo aye ba position na ngai fois homme spirituel. Na salaka animé na ba vent ya sentimate pe évasion ne salemi na prison ya makale za ba montage entre mon ancien et na Kabila. Il n'y a pas eu l'évasion, mais ça ba montage ya ko faire distraire bato pour rien. Mécanisme le plus efficace au Kabila tikali na ngweza nini a créé ba rébellion na ba province nyonso. Ba rébellion désordre pour empêcher enrôlement ça le matin élection ça le matin atikala na bokonzi entre autres temps azotikala na bokonzi bombe ya suka azo préparer ngo na Congo ezanini ezali balkanisation ya Congo. Kabila mission ba bomaka mission oyo azwaki na bokonzi oyo o azana ngoti lelo vision principale nae ezali kotonga Congo te après la mort de Musée. Kabila mission yaki ezali pona balkanisation ya mboka oyo pona balkanisation. Donc azwa Nord Kivu, Sud Kivu partie à province orientale, Maniema na partie à Katanga basa la République des volcans ou encore basa la République ya Kivu. Ce sont les deux noms au bazoluka pour bâtir à yango. Auparavant déjà marche wana progression ya nani nalobaka ngone mission à la fois passée progression ya M23 we bandaka ko salema mission ya M23 ezalaka no pa po baya Kinshasa mission ya M23 ezalaka baya po ba kokisa vision na balkanisation bazwaka résistance
bazu des résistance majeure o bazwaki yango ezani ni ko franchi ADF Nalu nde a protéger mboka oyo soki ezalaka balkaniser te grâce ya Nzambe pe na nzela ADF Nalu eza ba rebelle ougandais o bazwami na ngomba ya Lwenzori na Nord Kivu tango bani oyo M23 progresser po bitumba M23 ezalaka truqué tango M23 progresser qu'est-ce qui s'est passé ADF Nalu balobi bino bokoleka biso te biso jamais to fanda wa depuis tango ya Mobutu atikela biso so bolingi bosama kamba na République ya Kivu bosuka kuna me awa biso to kokota na kati ya République na biso binote alors ba débattre ti ekokite ba moni na bitumba parce que les Rwandais wana armée rwandaise c'est armée efficace ce sont des paresseux ceux qui balonga ka bibiso na bitumba parce que bitumba ezalaka te za guerre za triqué eza lokola ngana o commander bitumba na Congo na commander pe na Rwanda na sacrifier ba congolais pour te ba rwandais bazwa gaz c'est comme ça ce batiki armée congolaise na armée rwandaise était le matin alors tango ADF Nalu a résister na bango bakokite bazongisima moto azalaka d'accord na makamba balkanisation wana ezalaka Sarkozy abanda ko appuyer bango pona balkanisation tango Sarkozy alongwe na bokonzi François Hollande a mati alobi 0 Congo ekozala balkanisé te alors ordre ya France il a fallu ba M23 ba quitter na source sûre on azwaka yango ba proposer M23 même mbongo na Union européenne basaleli bango transaction ya mbongo tango bamoni mbongo ekoti na compte na bango nde baye ko signer mukanda mais après ba retrouver que mbongo yango ezaki soso de bamoni message ou ils ont confirmé que compte eza viré eza rempli tango ba signer mukanda ce compte ezaki soso viré te bamoni mbongo disparaître donc ba ndele ba kosi bango pour batika mboka alors c'est comme ça nde baibisa M23 ba bima na Congo nde tango bango bazongi nde ba mama Madunda la bazwe gaz eza bitu mama longate nde baye kozwa gaz les réalités ya makambo ya Congo yango wana bazoluka koboma biso po bayebike biso toza na vérité ngai na tamboli mingi na kena fandi na Nord Kivu tango molai na fandi na mboko Iringeti na fandi so na Ucha na fandi na Beni na fandi na nini Butemu na fandi na nini Aru naloba Aru eza côté ya province orientale na ye wana na fani na Kanyabayonga après na ye na Goma na ye na Bukavu na bane kotambola côté évangile mais na bane pe ko étudier na ye ba réalité ya makambo zo passer na Congo na yebi babiloko wana nyonso tout siko mission bazana ngo bazo faire endormi élection ezali nini baza toujours na préparatif ya balkanisation ya Congo mais c'est que je sais na makambo Nzambe ayebisanga manœuvre wana tout eko échouer eko réussite alors ba mwana semi wana baza ba faux congolais mwana semi aza assoiffé d'argent aza na besoin ya mbongo aza na amour ya mboko te aza amour ya mboka te azo lité wana aza facile à être corrompu ba politique ba mwana semi ba sala ba politique ya Tshisekedi le père aussi pression ba pression mbongo fandi soki mbongo esili osali bruit ba pression mbongo fandi c'est ce qu'ils sont en train de faire ngana koko tia motema teke mwana semine ba tomiso ba sema abimi na prison après quelque temps akokanga Kabila wani za ba aventure distraction ma foi est sur Jésus-Christ mais non pas si des choses comme des personnes comme des Mwanaseme ni même ni banani tunani que ça soit na yebi que Yesu ayebi singa que Kabila matakita akolongwa na pouvoir et puis je crois que avant le 30 juin koka makamba makasi koleka na Congo na yebi bango ba préparer balkanisation ya Congo et la soutenir na ba armée étrangère Nzambe ko utiliser pe armée ya mboka mususu et ko ya ko libérer Congo na maboko Nzambe a libérer Israël ezaki asijeti asekle na banguna na bango Nzambe utiliser makolo ba 4 lépreux mon frère makolo ba 4 lépreux ba ko libérer mboka est-ce que mboka lokola biso Congo Nzambe ko susciter ba tote tant que ngana tike na mboko en plus comme akila na ngeso pani pona Congo Nzambe akosala yo moni na lobaka yesu na cessé 40 jours nazo lancer prière grande prière pona Congo yo moni na sala prière Tile lona salité. Pourquoi na salité? Dieu me dit des choses. Na yebitan oyo na koyeba bongo ko sala ngo. Mama nani mon frère Justin nazana kanda makasi
Pour le Congo, seulement, mais pour l'Afrique, nous avons préparé que lundi, tout ça, na yo émission, et puis, et tout ça, la émission, na yo surtout. Donc, nous avons un makasi pour le Congo, pour l'Afrique. Oyebi africain parmi tous les 5 continents, continent d'Afrique est comme le continent Masano ya ba mindele. Yo yebi que commerce ya batu bani ko ezongi sous ces salles en Afrique. Commerce ya batu ezongi sous salles en Afrique. Ba mindele. Ba komi ko tinda batu bazana tête ya commerce aneza ba libanais. Ba libanais bazoya kozwa ba africain awa bakosi bango bakende kosala misala. Ce bazio basali au test nyonso ba mono za bonne santé ozana sida te ozana eloko moko te ya mabe na nzoto balobi bakende kosala musala ba okosala musala ménage to ba misala kuna bazibino donc bakeba komi na bino bateki bino bazoteka bino bazuba africain wana basombi bango bakomisi bango ba pièce de rechange ezana ba patron misusu bazakuna bana ba maladie ba rein ba maladie à cœur qu'il faut pas luka cœur pour ba changer bazui africain awa africain a comme pièce de rechange à mindele pièce de rechange à batambon biloko wana nyos bagene kuna babomie bakati balongoli kenae ba remplacer na kere ya moto oyo alingaki akufa po yaza utile na vie à continuer africain aza inutile akene kokufa. Pourquoi ces choses se passent? Parce que le président africain va trahir l'Afrique. Le président africain va trahir l'Afrique. Le président français n'a mati. Oyebi ba enveloppe nini ba président africain ba opesa. Même ba Kabila auzo enveloppe ya munene apesi ba nani Omar Bongo ba Paul Biya ba nani ba opesa ba enveloppe ba Denis Sassou Nguesso. Ba kozwa ba enveloppe ba pesi pour atika bango tranquille. Enveloppe wana bazwa ka ba pesa kuna bazo s'occuper te. Yo landa kite nos frères je sale maki frère. Nos frères je sale mi ba africain ba kufina mai. Pourquoi? Parce que bazo quitter Afrique ba kende en Europe. Bazo quitter Afrique ba kende en Europe pour na ko se retrouver. Est-ce que richesse en Afrique tout l'Afrique yon sauté richesse en Congo. Congolais za ki sunata ko kende poto. Congolais en attend que ne peut tout Congolais en attend que ne peut tout na molanda ki vidéo moko et pesinga passe basé na biso ba africaine ba zubango ba kekuna ba loteka bango bato basomba bango bazo balisa bango mamsusu ba wazo mwa si basombie ba kepo akoma mwasi ambwana yi mususu bazue batie na ndako donc o ba moni ba sepene batie na ndako mibali bayaka kolala ye po bayaka sa rapport na ye po muto asombaki azo ambongo. J'ai vu la vidéo et pesinga kanda les africains moko aza ivoirienne balingi basala ndenge wana aboy ba libanais bazu briquet bazo tumba sexe na epe ba publier bazu briquet bakangi moto aza vivant bazo tia moto na sexe azoganga moto bazo seka bazu yango ba publier na moni bazo kotisa bato ba sena biso na kacha ba mituka po bakene ko balisa bango na mambwa bazo boya bazo beta bango na makasi bazo kena bango. Bon, commerce des hommes, commerce humain et zongi. Pourquoi? Parce que Afrique ils ont souffert. Alors bato lukola ba Joseph Kabila ba Paul Biya ba nani ba Denis Sassou Nguesso ba nani Omar Bongo oyo Omar Bongo na ba président misusu bazo freiner développement en Afrique. Ce qui te lobi ba luka ba boma biso. Est-ce que les têtes makambo zo comme la ba africain bazo monango c'est na biso ba lakisa ki o ba boma ki na ni toujours na Liban ba kati gouvernement salinine ba libanais ba ngwana bafandi ba pamba ba étranger bazo dominer bazo nyokola biso na étranger bazo nyokola biso na mboko ba chinois bazo beta bazo sala misala na bango bazo salisa bato misala tongo tipo kwa po ba futa plus ou moins $2 ou $1.50 gouvernement zo lobelo ko mokote. Mais bazo exploiter mboko chaque jour bazo matisa ba taxe mota créer mo entreprise ba tiela ngomi sotina ba église ba taxe mbongo wana bazo zo ngo bazo lia soki to lobi batina bato ba ko agresser biso po babo mabiso mboka na bango majorité ba président bazo sala makambo wana baza ba originalité Afrique majorité ya ba président oyo bazo nyoko la Afrique baza ba originaire mboka wana te.
nani oyo à Côte d'Ivoire Ouattara aza ivoirien te. Kabila oyo aza congolais te. Tozwa banani oyo Oma Mbongo aza mwana fils Oma Mbongo te. Mais tozwa nano ningi nazoloba wana nazali clair na langage na ngana melaka mote. Mais tozwa nano exemple typique tozwi nano Obama kambaki américain, est-ce que azaki américain? Aza américain d'origine te lokola bango. Mais est-ce que Obama yokola ki ba américain? Mais pourquoi bango pe bako uzwa conscience te que même si nzamba élevé yo na place mususu il faut ba bongo kozala malamu na bato. Basunyo kola bandeko na bango pourquoi? Hein? Quand le sang d'un Africain est versé, c'est mon sang qui est versé. Na défendre tout à toute Afrique. Nazo défendre Afrique mo bima mboka nyonso na lobelaka yango. Mais bango tango biloko anezo salema. Même ngande na za na moni rwandais azo souffrir na ko sepelate parce que za africain na étranger na Cameroun. To sungati na ba rwandais, to sungati na ba burundais. Na ebejaka un tchadien na ndako na ngai. Asali na ndako na ngai plus ou moins 14 mois. Na za tchadien na ebiki azande ko na ngai africain. Mais bango tango bazomona bandeko na bango bazo souffrir. Bango ba président africain wana bako fungwa miso te baluka ko bongisa Afrique bazo nyokola mboka. Bato lokola mwana semi akosala nini na mboko? Akosala eloko te papa. Mwana semi aza facile à être corrompu ye wana mbongo ba pese ba fani ye. Azo défendre mboka te pote azo abokonzi toi je sais Kabila mais azo intimider Kabila po azo mbongo sur Kabila pese mbongo afani ye. On n'a pas besoin de gens comme mwana semi. Papa, makambo mboko yo makambo Afrique. Pesa kabiso kanda. Pesa kabiso kanda. Epi to ko applaudir yango te. Pota oyo naza ngona maboko. Mena chika olobate. Ata bato bolanga na kinguna kufa te na mbeto hôpital na kolobela Congo. Ce ko kufa na kufeli Congo, même na kufi bakomba otikala na vie ale muloto bato ebele bakofa. Est-ce que Congo nini mboka soki nzamba ko susciter moto mosusu akoloba mais makila na basantu makila bato ba défendre Congo ya solo zo sopana nzamba akotika te akovanger yango. Très chers internautes de la www.lenazarien télévision tozo kende kalamingi te awa tozo chité na masola mboka lelo prophète Bruno Boaz tozo ta ebele te ozo encore ba traitement siko ozo sala nini ba docteur bazoka ko traiter on ndako to ozo kenda ka hôpital to ezoleka nini traitement ngo ya loboko. Le traitement ya loboko ndingi omoni loboko eza toujours vimba. Je devais continuer traitement na hôpital wana parce que nazaka na confiance ya docteur wana. Mais kotala ke ndingi déjà bango bakomi koya ko lukanga na hôpital wana je suis obligé ya changer hôpital na kene kozwa soin na hôpital nga moko na ko mona ke je me sens libre na kene kozwa soin na hôpital oyo na moni malamu parce que moni na Congo awa Congo eza mboka moko ndingi na bandeko lobasiko eza bato bazana facilité ya corrompre pe ba bomisio bakolo ko ya pesa docteur wana mbongo pe ba imposer bomaye a profiter kana poto pe abominga ba médecin ba technicien. Alors ngai na confiance ya moto te. Lokwa déjà ba ebi hôpital wana na kokesu wana te. Na ebi ninga moko na ko se soigner. Puis na ko bika. Omona pe poto esili papa. Bato belé balandaka prophète Bruno Boaz. Tolanda ima ba commentaire na pe belé ba féliciter ki on ndenge ozo sala émission ya politique. Bazo sepela na yo balobaki bakotsa yo po balobaki umela papa zalaka kanzamba pambola eto pona bato nyonso to basepela na prophète Bruno Boaz la salaka émission ya caractère politique na TV nini yoko ebisa bandeko wana sikoyo na ebisa bango ke lito to so bunda esa pona Congo posa na ngai za bandeko na biso ba congolais o bazana diaspora bazana posa kozonga ifo bazonga. Alors, à Tatozoki, Bamakamon se salimi et l'embisabiso tête au continent, va soutenir Pébiso. Ce que soutien spirituel, physique, financier, et que son abiso makasi pour mon salaire et qu'un deliboso. Toko eko contact tozoa ba précision ya prophète Bruno Boaz pour peut-être n'engi bandi bo surtout que prophète Bruno Boaz a changé déjà numéro de téléphone. Non. Na changé numéro te na tika na numéro nanga le même pe moko wana wezali 243 81 00
100 et puis 94 243 81 00 194 Facebook nanga petike kana komona Bruno Boaz. Très chers internautes de la www.nonazarien télévision, ils ont des awatote fondés au noir na masolo ya mboka ya lelo. Bato belé o bo sepelaka na bémission ba caractère politique. Tokutana na ba circonstances aboye. Tant musuyo zalaka les ovandi ozozela balobela yo événement ya mboka na yo, mais tala état ya mutazolo ba événement ya mboka yango ngazali. Donc allez-y comprendre. Quant à moi déjà, Justin Kwangindu Facebook ceux qui ont sepelé une émission, le bas merci Nzambo a sali mise en disponibilité oyo. Bon commenter l'émission na biso, bo benga na ba numéro affiché au bas d'écran, bo biso ceux qui est amélioré, to amélioré. Donc voilà. Nabi merci na la humble servante de l'Éternel, autrement dit le grand coach yene mutazo coachinga mikolo yo. Donc voilà, et pourquoi pas naloba merci na équipe technique ya les Nazariens télévision nde ezolembate ko couvrir ba émission ya boye na ba fidèle internaute ya www.lenazarien. Ciao. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Zambe aluna